Zara Glo alinganga tete. Bon moi kamone ti j'aime Glo alinganga tete. Oui mais okina mabe. C'est Franco Segati. Kangana. Devant direct. Ti comment dire ta Gloria. Kangana non. Nous sommes arrivés à la fin. C'est là. Non le bateau. Naïbité. Naïcha maintenant le bateau dans le bateau. Ouais, mystique. Gloria. Comment je les gens les cambo ya ngana angel. Vous va rimer, c'est solo ça va rimer. C'est là et ça là ya solo. Et ça là le kuta. Ce qui n'a l'ovaga yo beto vivant. Ils ont besoin de balai. Mais marane ngi je vino et maratonde. C'est que batunde. Papa na kola banda ko ba makutu. Et ça là moto ya kanginga na liboko ba kuti biso na njeto vandi. Ou beto lali na. Ko yo na opexo ko yo ka batute. Oh. Nous n'avons personne de yoga rabattu, yoga battu belé belé. On va banganine. Et ça, on a la banque à monter. Faut faire. Moutatin dans la tête drague. Moi aussi, moutatin dans la tête na sala. Yes go, chéri nanga. Parce qu'on a net au salarié chéri wa. On comprend nango sigo moni. Donc yo sigo mandanger. Ah. Donc nango sigo. Yo pour dire hommage na monga banywa msubo hommage ya Rafati yo sali hommage te. Bon on a yebi Rafati. On a yebi. Ozana voite ebo embati. Ayebi nga. Ah, mais après ba ko kufa na yembelete. Mais osala imabeti. Donc après kanangi msusu rien. Yo yembeli moi c'est bon, qui est bien. Yembeli basmi ba na ta disque encore. Merci beaucoup à Olang. Do yango bo salela. Kayo so pona sa nzembo oyembeli mwasi moko Angel Musika so tanko mwasi muso oyembeli nga sali ya Rafati nzembo kalelo oui depuis ka ba oyokate parce que Fabuga sa tonga kaya lo baraboye boye sa tongi lisusu atonga kaya déjà yo karango fali aloba na ndenge ba tonga kiye que Fabrice a tonga kiye a senge pardon et Fabrice a senga kiye pardon et natala ke mission moko Fabrice a koma monpe nakolo baboui bango mibale ba nde to sa na maison mère bazaki neti ba deux proches moko boy moto asunga moto alobagati on eza ye na nzambe soki emsu depuis kakendaki vers Fabrigash ayebi pona ni nakenda ayaki pa na ngate et pas héritier te et pas tadete et pas miel te emsu ayebaki ke pire nga makas na ndenge c'est Fabrice et à Fabrice depuis à sa problématique mais à sa caractère comme depuis qu'elle a été batumbola là c'est deux pics depuis que sur tumboli vraiment beau ça n'a rien oh yaya mais depuis caractère on a pas au même moment tu wapi to kena to zonga mi to sala ba orchestre to kenda rapé m sundule la terre mo bo oniati nzembo aweka ole ya ngopelati on comprend un peu donc ezaka makambo yango mona ki kotambola na conscience na principe donc tout ça ensemble bana wenge mais tout ça na bagage moko te en tala ke oh na comme na niveau na manqué neti papa chéri banda ndenge ni eza déjà oui ngana tala na mona ka ke malédiqué tala ke bato ils ont fait tant de sacrifices pour biso lelo em suboye ba biso ils ont giblé ba wera ba blaise bola ba tata ba le makaba ils ont kasana yimela rapé ba viana temina o yimango bote mabe ya moto linga ba bimisa ngo bote ko nga linga bango pona comprendre que ni tete bango bana king bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site ya se moko Afrique Info avec Franck Semaï Yandankala twende X-Bass Marandura Franck Semaï. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les abonnés des Afrique Info. Là, vous êtes partout dans le monde. Vous êtes branchés sur Afrique Info. Moi, je vous salue, je vous aime tellement trop. Que le tout-puissant sauveur de l'humanité vous protège. Et Belé Zaranabino,
sans mon boulot, quoi, mettre de temps et des circonstances, les tout puissants d'habitude, merci. Je profite pour souhaiter de bons séjours à Kinshasa. Lui, c'est le code mondial de la République démocratique du Congo. 00243, c'est Yaouli Moucheni. Respect à toi. Pour une année, mais ma belle, ce qu'on a Katakitamouna, le bâton, en les vertes. Là, moi, pour le code mondial, Yaouli Moucheni, merci à toi. De bons séjours aussi à Kinshasa. Ma mère Miline Zembaya, tous pépélés en bétolo. Désolé à mon agence privée, respect à toi. Merci à Guigui Bokole, Chinambenza Chukusali. Il y a Edomo Patas, l'homme de 4 chansons avec succès, merci à toi. Le tonton le sang, le boss, là tu es aux États-Unis. Zambazana, le vrai frère de Glóolang, je vous salue aussi. De bons séjours à aussi à le vieux Zoro Mabiala, les news des stars congolaises, des chaînes à Mabele, ton Keroloka, Zorope, ton micro, on a fait ton message à Kaka. Je suis dans la comédie de Bandalou, on a commis Alfred Boimbo, Mabele a battu avec Cap Skinkel et Amazenzongo, on a joué Melabino, lui c'est un grand frère pour moi. C'est un grand frère parce qu'on s'est connus longtemps, il y a longtemps. Il fait un artiste au vocal, l'union, ça y est, Bandana. Et pas Blaise Boula, à côté le marquir, à de maison mère, le leur mot coupé, il a ça mon bonda et rataté. Il s'appelle Gémérose. Gémérose, il y a Gém, il y a Gém, pas Azarama, il y a Balé qui a Gém, pour y amener le par rapport, il y a dit qu'il y a lui il vient en Europe. Avant de rendre la poto, à comment va une poto? Avant de rendre la poto, Mayara, la mise au babazan à rata ma belle, il y a un oiseau et un béton sur la par rapport à 10 qu'il y a après maison mère. Allons moi qui naïe, à ça il peut blonde. Mais le baby on dirait Gémérose, non la vérité, malgré ça vient mais bien comprendre comment le baby malgré Gémérose on dirait ça misa ba vocal. Ba vocal tout à ça là et rataté. Mais on dirait yé moko simbaté. Nzembo ema na maison mais baby on dirait simbaté. Album n'est pas on dirait comment tatami moi na ton soigner lelo. C'est par rapport à quoi fan ne babi tant azoyemba à l'époque. Banzi moto yemba bolingo na ki no ne kotisa bato ba uta okende didi tina nanga na vinanga basi baleli sanga ebele esimba. Le pas conformer so balba pentembo wana c'est Valentin imta komela ngo Blaise Boula. Ton solo on a épé l'auto il m'a fait la vérité. C'est château avec moi au fond la caméra mon je suis avec Gémérose gros bébé j'aime déjà na kata République démocratique qu'on a belé à Bangkok on a yé Maria vendre na poto mais azamo na République démocratique ko ya jamais boni. Kimia Gloria. Vous allez bien? Tranquille ça. Et moi dire à la diaspora nyonso ba Olanda yo. Parce que ba dinga vona yo, oui ba deuxième fois ba vi ba ilo. Vous avez belé ba Serge Mabiala, ba J3, ba vona bino ba lingango makasi et moi dire tout ba abonné Afrique Info. Ouais, bah tu na ça va encore kimia na mabota na bango. Nzamba za na bango, apamola bango, ba avancer na ba vie quoi. Voilà. Et j'aime ce que l'on a une différence moi. Tant on yemba rosa na forme sous, mais tant on lo ba rosa na vraiment très doux. Mais bah toi, quand on est très doux, nous a tiré, rosa. Ola ngiyo bona. Nous a tiré, la trop doux, nous ana. On va ni à maman bé. Yo ndingana. Te non, voix ezalaka ndingana. Poso omo sola na mutu nechi oyemba mabe. Oyemba il faut ya bino pesa bina pour mo bina. Voilà, yango ermo et qui n'a mené tout sur la boue. On a nos gangs commis dérangement. Et commis dérangement, j'aimais. Bonne sang ouais disque na. Ouais disque na ça va ici lagi na yaki nango na bimisa en septembre. En septembre autozana. Mais les gens disent que Gémérose ba vocal na ba nzembo nzeza Gémérose mi balé. Et lui ne sala rabomba tout ba dire qu'on va continuer ba vocal. Mais yo moko na ba nzembo ba bi Gémérose on dire ko karaba nzembo tout ça mission vocal. Ezangate. Eza ba tuni ba zoloba. Non, ça na bimisi na album té. Les albums aliboso biminante. T'es pas pour nzembo ça qui na maison mère. Na so talipé album wana ya maison mère. Oh mon agezaki album moko na ebité. On a comment na linga koloba pena mingi te mpo interprétation ko zande msusu na ezape album oyo pena et pesa pena makasi te pour album ebimi isala siko ba départ. Un album ni non. Ingeta. Ezu hein. Voilà, Ingeta et ebimi biso nyonso presque majorité. Tolongwa en plein album. Siko Bolongwa yo longwe
il y a Héritier, il y a les Bogards, il y a Merlin Bouton, il y a plein d'artistes à évoquer. Il y a des on a studio, les Bogards, on a studio. Donc les amis, même au fait, je sais que même les rois de la forêt, dans sa tête, ils savaient que Batouba Longwa. Donc les amis. Aïbek Bolongwa? Non, quand même, via Aïbit. Vu ma bande de musique avant Bissou. Ça l'appelle lecture, il comportement et bana, la rappel ma kamango et kendendeni. Ils savaient. Ou on a réflexion donc les albums on a le bagage et ils a et qui n'a pas meka quoi pour au départ ils a ce que maison mère tous un esprit montre dans ça la promo naïe. Et ok et comme il peut déjà mais ça même album au arc la Taranzembout arc la Nicodème. Ouais. OK. On prend de ceux qui au talib na sincèrement si on compare à l'album Soussou il y a maison où ils a album moko ils ont un peu sacrifié, il y a pas de départ. Parce que le bateau, il faut pas bonder là, bazala les souter. Parce que les bozate et les tigali, ils tapé banzembo wanate. Pour écouter déjà nettement yombo. Donc c'est beaucoup plus ça. Donc écoutant l'album est bima, je crois 2 ou 3 semaines à l'onga orchestre. Donc et na commencé que là on peut l'ongo et puis miel font la miso. Po ba zone ba tu fais nzembo na ba fula ya Nicodème. Ya ngope miel petanga on va bien j'aimerais ça. Ba tu peux musu pe ba sala yipe émission pe o pe ba contredisa ki ngai. Mais ba to ngope so kotai na minito. Moi je parle de miel de sang hein. Ouais, nga na cheka bato. Bebele pe ba ya kolanda. Batade pe balanda ki mais na mona pe na sala émission mo boyeke. Et à l'obagi j'aimerais écouter ko lo bate po ayega sikwa zwisha mais il pas la naï sur l'ongo pour te dire que tout la makamu sous au mona pe ayekebo donc ingeta c'est ça et kena do ezwa kaka to loba ezu mais bon ce jour le groupe Wenge Musique Maison Mère première orchestre moneno qui était à Dubaï. C'est depuis le samedi, à Dubaï, il y a Weranson, on a monaki dans l'aéroport international, il y a Weranson, il y a Kokol, il y a Jenny Atoula, il fait artiste de faire Richard de Poule, il y a Sarah Solo, il y a Makaba, il y a Igo Santé, Papi Kakol et pourquoi pas aussi il y a Mabelle, petite sœur de Mabelle, Sarah danseuse, il est pas dans la délégation, il est dans la maison, il n'est pas roi, moi on est roi, Balaki Mkolo Jaguar, voilà Mkolo Jaguar, on a pour 2 semaines, les autres ministères vont profiter, c'est un clip à Dubaï comme les Nicodème. Igo Santé, bon ça, c'est la première orchestre. Oh, je pars à part Titina, mais je suis musicien. Titina, qui est un musicien de Dubaï. On a monaki, même si Balan Bazaki paie. Mais on a monaki dans l'aéroport, on a Jamaïque Bazaki la délégation. Au baquet Dubaï, Kobeta, première orchestre à Moumène, qui est en Kati Émirats, dans Dubaï, ça 2 semaines après, on a Kati République du Congo. Il y a jamais. Bah vocal on a sur ça la ranante bana yo to comment on va comme la ba pesa auto izaka yo mo vandi bo ozu réflexion na ngo moi je parle par rapport à nzembo na yo nga na ozo ngaka par rapport à nzembo généreuse ba vocal na yo wana ezaka ezo bana la nzembo mais nzembo no sala kana je on dirait et bala na raté na mambo ça na clip na nzembo bima eloko mi bana Gloria bon déjà ceux qui na vocal nga vocal nyonso na beta izanga moko na ba komela ngate na sombate na texte ya nzembo nanga ce que l'andi vraiment na invité loko komi kumisa na linga komi kumisa mais ce que tali album ce que l'andi nzembo nanga ezalaka na mwana mo buzaka pena moi maturité mo buzana kati na loba makamo ezaba makamo minene sana kati ce que zoli ngota ya oyoka ngo et vérité pe na kati nzembo na c'est quoi nganzembo na on a collaboré na Vina biso oya kufa pe à son âme Yeshila. Le début en Zembwana. Tina refrain. Ils ont écriture n'angate. L'écriture na haute bande en Zembo tina avant refrain. Donc avant sur comme nabona matisato wana bandinga. Wana ne j'aimerais ça. Nabona matisato ya divorcé et kokanana oya mortad wananga. Ti refrain, ti souka. Début on m'a imposé. Voilà. Qui vous a imposé Weranson? Voilà. Pour via Bengaïnga, Dieu me yokisa. Zaina Nzembotu et voilà. Même si là, Zoa Mutu Oyo, il y a Sheila. Malgré tout, on a son bagage, on Mutu, on a Soleil Bena, Viechela Rande, Zalaka. Nous sommes tête Oyo, on a jusqu'au Mutu, mais Nenges Bimape.
to chaki pena mayele makasi la chaki pena mayele makasi na comme ça na banzela na nga na bandenge na nga na jina refrain na nga wana sangisi na meso kotali nyoso ya nzimo mo izana mikolo eza pena eza bibe na nzimbo mutu mo ebisinga babonzo za na makila maison mère te ya uma mno pesi mbate la sensini ya jamais makila lisusu gloria babi yo za makila ba wengete yo za te gloria te na boya mutu na boye moni mutu wana makila to sana makila nzambe o nzambe achaki biso na sensini na lobibo batu so ba wengete be bazaka loka ba Bilkington so tele bana makila wenge makila tandela wana za ah attends donc on ngoy sanga naza na comportement ya ba musicien mais il faut préciser quel je parle de maison mère ah donc naza na comportement ya ba musicien ya maison mère même ça ce gloire bon yo me poser la question ça maison mère comportement ba sande tout non lo ba bon na ba na lo ba tabe ke rita za show simbi boye wana ozonga boye kuna lo beso pas côté la ki wenge osakani boire ozana yo Diego ebi se comporte ndia za la rapide surtout ebi mais généreuse na maison mère on dirait au ba força ka ba zo na complexe à poto ba ino maison mère za ro simbate gloria comportement na eza bientôt mabe te ba msupe sala bango et sala bango donc ba bibisa pe ba idole na bango donc le roi de bilan de ça na comprendre donc batambola na conscience te mais na net na principe à misa wengi faut zara yanki mais na conscience te do batambola na conscience te mais na principe bon bref na roye biso boyo moni gloria tozalaka na wenge za clan bato babanda wenge toyebi bango bazali arbre généalogique ya wenge so totali tokomona Didier Masela Bale Makaba ba Blaise Bula papa chéri Bayan Tsone voilà baboti ban sokolandi arbre généalogique et ya okita omona ke Yantsona bimisi babil ndenge lobi moi ingénieur c'est le bois abimisi Blaise Bula Gémérose omona tata abimisi ba J3 JB abimisi Bakibens to kende tout ça na branche to ye branche à souka to ye mona Ferry abimisi ba Nicodème abimisi ba Arkeli to ye na branche oyo to mona bil na ngamu na ye abimisi tolo na sa basis ne mettre un truc comme ça to ken tu vois ba branche et ken donc bana wana nyos ezana direct neti boye voilà neti boye biso toi bana wingi oyo génération de boti bon batata yo benga shibena wera nani po na Blaise Bula kasi bon ba papa yo benga shibena wera nani na bana lelo o na obenga ba ondeli ngala na obenga ba ondeli wera na jibe parce que Blaise yo benga shibena yo benga shibena wera nani je te dis un truc jibe wera Blaise Bula bango nyonso na mona bango ba papa na biso awenye o ba papa leki papa kutu pas zala ah aucun sens il y a papa leki papa leki na mona serva pena na grand chose au camarade à papa na yo a papa ah ouais comment camarade Blaise Bula oh ta zela na biso lo mo te na kasango faut expliquer lo mo pour bato bilé zara micro et télémi baza au sambri so na biso boy je me rappelle biso r to bandi na pone à so 8 ezaki soko lobby mabe c'est bien ba polémique au lobby mabe ya JB devant Blaise Bula mta ozongi so na nzela yi ah biso pe wana master note pareil ouais bango basali na repese ça ngana Blaise Bula to yebani na limite que to sali autant d'années ndenge bango ba vivana wera ou bien na JB ils sont des amis au ba yebani kat nga ko yeba buzoba ya Blaise Bula msute mais JB ya bien wera et bien tu vois un peu donc on a ko osé na manqué bango et en plus to kena to zonga na mito to sala ba orchestre to kenda ka PM sundule la terre mo bo oniati nzembo wera on est là on peut l'art on comprend un peu donc ezaka makambo yango mona ki kotambola na conscience na principe donc tout ça ensemble bana wenge mais tout ça na bagage moroti donc ngana na façon na réfléchir donc na otala ke oh na comme na niveau na manqué neti papa chéri banda ndeni bango eza déjà oui ngana tala na mona ka ke mal éduqué. Oh. Ah mais ouais, moi na quoi en plein. C'est ça manka ouais, on va mal éduqué. Ah na lingi ko kota pe na katiti wana yo. On comprend hein, ngazo tala. Eh moto mselo abungela we roba pe mal éduqué. Kuna na zate ngana yebi kaka ke na conscience
nanga na éducation na joie mukolo a mukolo buzoba ya mukolo babimisa ngoti surtout na caméra boy. Mais vérité comme ça comme je suis là nako lié chapé mukolo nako yuzo kasana yimela rapé ba viana temina o yimango bote mabe ya mutolinga babimisa ngo bote ko nga linga bango pona comprendre que ni tete bango bango ke poto te na koko okende on ne sait pas mais na loba ngati na kenda poto na bimisa passeport na yebi ba démarche tende ba to akenda na mona ka Blaise Boula yenga passeport na parler petit signal na mona lobby na kenda type et ça dit na ce qu'on a talaki bato ils ont fait tant de sacrifices pour biso le long m suboye ba biso ils ont giblé ba wera ba Blaise Boula ba tata ba le makabo mais non au bino boza bano aussi d'état bimisa pardon Blaise Boula bimisa to yebi bino ezayo ba petit gelo Regan pardon ba yebi bino tant que mon bino boza ba combo ba o ba esima na bio ba ba bon ça vous dérange pas parce que wera après ba ferré ba les bogar ba ye banaki bino le Blaise Boula mutamisa Blaise Boula mutomotaza ayebi ete apa bino boza ba chance wana ba Regan banim mais o ba les lois on dirait Blaise Boula rendez-vous qui mukolo on dirait kangi moko rendez-kita on dirait kangi ne fait Blaise mo non rendez-kita non expliquer msuboye ba message à rendez-kita rendez-kita ça rendez-vous na kitata kitata non est-ce que vous allez bien ou vous allez mal tu vois il y a aussi matin kitata na kosimba herbolo bara vie ya moto kosimba c'est quoi aux en a parlé on va car bana ba condition de vie bien au d'ailleurs le bana ba tika na héritage rendez-kita moi aux en a succès à danger mon tiki kaka 33 tours ba kiti bana ba kabola kiti quand il va solo ve Blaise Boula appelle aussi le lazo parler pour te commander voilà non c'est Valentin ga été mutna lo baba tunde ba ye ba vérité ba bi ko commander mbo batu wana il faut akenda payer disque ya romona na sima ba comment ça car rapport à président Gloria batu wana ba lo ba vérité papa papa mbanzemba ba commander ba papa mba Gloria wana masolo ya vérité na velo cool ngasko na yebisa batu ba lo ba ake a payer CD na sima ba comme auteur compositeur donc mi tumisa benati tu yo participer à l'autre biso un tout travail na ya c'est des acquis ce qui nous mouillé en fait nga na vandanda comme pendant 3 ans na Blaise Boula parler mon aller vers donc jour na sala test il y a c'est la zone en mon petit tout kala donc il y a des chansons même ceux qui muto aya ko copier chant qui a otika chant a solana ya c'est maramanzem ça otika ngana j'aime yoka plan ceux qui na yoki ceux qui na vie c'est bon azur pour ça la confiance na n'a pas pu m'assemble ça teste n'a pas pu m'assemble pas pu m'assemble donc voilà et ça rendre kita ya mwana rendre kita za vie na yo et c'est vie na za biombe mabe so expliquer ngaki vie bena ya c'est la mabe vie mo tranquille là la pongi bien mon score ta bi que état généreux ça va battre Blaise Boula déjà c'est là mais attends bon moto de toute façon ni o ya azula moto ke kosila on comprend hein ko yo moto aussi la catégorie ye on a na catégorie na bato bazana temps ya osakana ko tuté aucho tala na ucho tala invité na mais gloire je te dis non je suis sérieux oh là tu connais aussi ça c'est clair vas-y d'accord na ucho sala na autre chose na concert nae abetaki na Maisha concert na Maisha il m'a invité Gloria au monde za ba concert monsieur Zarapena na kosote ozoyi mozo beta oyo gabe po bato mona na kati ila concert monsieur Zarapena bato bile no se pela note na ba jara bateto baza kati ila concert monsieur yo mo monsieur ebiki bato baza na kati ba cadre il y avait des ministres bato moko au moins on dit ba ça des sélection ndule mais il y a des ndoules aux abinago il faut na yo mise kutu na baniatio ba sengo esquisse parce que eroye bisanga kosila omoni te batu baloba kaka yaya ata yo pe batu ba yebisanga ndana ke yo legi no ana yego to atigane okombra na bando swana pona legi na ngai okombra ngake te boyebi ete a vivra bien petit on a balar na ya makamu nae pour ba yebi o tenga siko muto em su na fungola abattoir il a benet na kani bato sanga mi to botna journaliste mo
yo makambo na bolo bali ko sa caméra boy nga boti la journée wa bisige je vais rose ya j'aime on a quoi c'est alors pour ta caméra na zewa o memanga mute e gloria ti o yo bongo nanga ti o zongo wapi j'aime oh mais ti non ta ko chango ti non qui va rumeur tikabo oui bangisi nanga non qui bazolo tonga non c'est pas vrai cause elle écoute tenga naza boy c'est ça madame Moti je t'aime trop chérie on a commandé je t'aime trop je l'aime tellement que c'est là au monde ça je l'aime tellement na uta ko divorcer biso ba divorcer to changer ce au monde veut moi au monde vient na biso tikanga na loba pe kasi oyebi na ko loba petit moni vient na biso Félix Wazeko na profiter pe na PC Mbote président de la République na joie pe na conseil na nzembo mo cha bimisa Félix Wazeko bomba mo sina bomba mo sina na fond na la no bomba so bomba kasi vas-y mayer il faut la bomba na micro na biso ko il faut la bomba na comment mais ayebi pena oyemba so basi na album azana cha ana cha je suis avec elle mais j'aime le retour avec Cap Sabi alinga bavoka nto salo sangisa biso ngo apoto koma na disque na biso asika ponga na kati ngapela na nzembo na kati pa j'aime na nzembo pas jamais to ka bavoka kanyo banda Blaise Boula si to suka le marquer pour maison mère nga contact vraiment mission maison mère te andenga mabete nga na contact na mission maison mère te nga na suka na le marquer probablement pesa biso elenge yango wana au contanga misa maison mère te na maison mère contanga na te na supportant na maison mère te je peux dire aussi au linganga te na linga na maison mère te nga na linga généreuse na pas Blaise Boula na linga généreuse na le marquis parce que pesa biso makambo obimisa ki généreuse na yo une très belle voix on a muto contredire mais na maison mère j'ai mon zéro zaki excusez-moi pour le terme zaki on dirait incapable de servir ceux qui généreuse to yebaka te mais na maison mère soki otamboli pe otuni su bato j'ai à bon moment tu veux pas vocal bien bon ça bien songa mais nazo pe so continuité au combat qu'est-ce qu'on wane le gloire au combat de makambo loba na expliquer au kaka ekineneni tu vois j'ai à bon moment ça ce qui ouvre na kota maison mère nazo ouverture benati voilà ningi salara qui espace pe no beta makambo mais qui nga makambo ezaki na kati ouais au bina mona ga j'ai à bon moment na flasha so moni j'ai à bon moment okende ba si 35 moza sponsor bonini nzembo ma vie Elliot Mondombe Chims Kabengela zo pona bolingo na ba vocal na ça tellement sing na ngaka fallait to kota pena déjà na ça normal to comme na normal et ça normal to comme so longwe ka to kotimba mo to ka ya j'aime na kikala na to suki na fiba kas bando bana pas Blaise Boula le marquir na maison mère to bat bayebi basi balelisanga ebele zingen mwana makamba koleleza lisusu te c'était tes reproches rien tobimaka ta ensemble mobiala mayimbi papa égoïste bona yoka elengi ye ayokaka ye mopepa libanda elengi elengi ezalaka nzoka gu soki toye toke le marquis bolingo na yo kinwani ekotisanga l'hôpital ya pédiatrie nazonga bébé ozinga mwana levre po esalanga amtasaisangi d'abord la mère ça nzembo bana ngola libanga mutu de boka te et ça le passé j'aime si quoi on tout là on m'a la voix bibi ça voix j'aime non gloria olingi anazo sa kombo ya mimi te yema na voix bi mandire on me la biso voix quand on a voix gloria fait quand qui m'a rambayembi pas filo qui m'a rambayembi fond qui m'a rambayembi Daniel Yoki micro hein sona bimisa eko cracher na ete bo balancer ngondeni non je suis sérieux là na ete bo balancer ngondeni po na mona mutu so na mission ayembi mutu na ndako makelele na balance na mi arobi me savoir c'est bon OK to bani le bande to bani na zéro mais soko ça tala gaga Frank Stema ya za kuna zoyoka
TV capsule dans yokate ya mazenzongo na vie nanga basi balalisanga ebele uzingan mwana makamba koleleza Gloria boykoki na wema pour la j'aime na vie nanga basi balalisanga ebele mimi kwa kala makamba koleleza lisusu te continue te wana te na profiter pe na pese mbote en fait na mimi comment binemi te to sa binemi te mena sana moi respect ya mususu azana pour omoni des fois ba ex ya ba toi vira bonne raison ba bangaka voilà c'est ma femme en fait voilà des fois comme mobali azobanga ex na emoko moi be emsu ba ta l'émission o era moni bo atali na mission moi c'est na katikati longi so comporte mes anding so trop boya ko froisser bato Pero toi ma so to ka so ba voka to le kat na lo ba so na c'est mais go ayo be l'émission de Kanaiga en tout cas toi ba voka j'aime pas ba voka préféré nangai la yongwangwata moteme komi obeta c'est le vambano kokaze kongolo na komi obangaye oyo pasi susi mamunwe nandimaki telenge mwasi ya kokosa ngai oh mena kaludia niki nani nalinga divine mutombo dode matulu nalinga nani projet ya bombo tosala na chéri principe ezalaki afibanga afibaye ameli nyonso yatiki yanga lolemo bolola tali sentima nanga te asakrifie yanga bolingo mimi kwa kala mama mokolo nini akocomprendre Aurélie Mayamba Fredi Linusina Leli quoi encore ngai ejo alesho arimi kombe ya wokelanga na mokili pona nyokwa te itonora wolunga pena vivre tandamba bonheur mais souffrance malheur avinanga mobalinga na linga bizu ya suka ya pesanga na nuit de noces na koma komituna est-ce que le sambo pasteur ekomaki Patricia Mbondo papi salou Chevino massa iti de montikile a diminué fois nanga quoi encore monsieur Kimiki monsieur Kimi c'est Valentin Franck Assegui Franck Valentin na vinanga basi balelisanga ebele uzingeni wana makamba kolele c'est maintenant qu'on la combo pour comprendre te wana pona te wana di fanto te na boka di fanto tellement kalinga avocat na motro yango na macha voilà et j'aime autant bolingo na place toi ah te bolingo pena vie ezalaka bolingo te bolingo moi ça mobile j'aime na moi ça ah yango bina ezane ti base moko boy fondement ya makambo ezane ti point de départ ya vie nanga fondement moko boy donc barrière à souka namona yango beneza mutu ya po déjà na vie mariage ezalaka surtout quand on a conception là ezalaka base ya makambo pena nyonso éducation omona nyonso eza na mokili soki mariage eza boye yango mona ye mosusu comportement mabe na vie et voilà elle est que somo na opposer pour na balelo pe bano déjà ele déjà bana moninga misemo boleli mwase to weleli mwase moninga mo misemo boleli mwase déjà comme là ah il faut la kansana il faut kansana nto bo comment non te ti nanu te non wela mwasa misemo ah j'aime bien dino yo gad nini boyo oko yo sa boy na lobate na ebiti na j'aime na lobato na lobate oyebi wa mystique na lobato na lobate ngako wela bina mo pona okaka fimo bo akufa oyebi fe ona zo loba azaka kolinga yo mais moninga no mobeta virunga nataki na kombo te en tout cas soka za kolinga nga na yebita za kolinga mais bolela moninga na moninga na maison mais c'est une maison mais moi maison mais on a linga mo sam tout oyebi fe ona loba akufa non je sais pas fianga akufa ani ka ba génération na biso te wana bena permettre obimisa kombo et na yebi ke ngati yo wula mo sa misene non na maison mais na wela vous êtes sûr trop sûr mais atani omona gaona na lazama na linga mwasi yo za mwasi mota da mwasi misemo akoma likango na tanga kombo ata pe na bomo muso za bomo do okomi mususu muso za bomo na tanga kombo si tu veux Angel Muswahili ouais do yo be da ouais mystique Gloria ça va
La PC Mbote. La PC n'a Mbote. La PC Angèle Mbote. Mère. Oui, oui, mystique. Et ça normal. Et ça normal. Et ça normal. On est là, tout le monde est au yoga. Angèle Moussoua, il est. Makizembe. Gloria, s'il vous plaît. Gloria. Moi, na habité dans le pire esprit. Mon est parti au 4 ans. Mon est parti au 4 ans pour ça la bien. On prend un colanda Gloria. Yo ebi kaka il faut te battre la makambo belé belé. Colanda Gloria. Hein, s'il te plaît, ouais, ben on a saigné baptême bazali. Baptême mutalikasu. Voilà, donc mata yo mutalikasu la question te poser na vraiment. Wa pour ça na ngani. Yo ngosa Franck, alinga ça na ngani question te poser pena. Moi na tout na yo ngoza libre. Ah, ibonga na wena na maison mais. Zana to katana to aussi ça na. Soit le toté. Kozala mobali non pas. Wana etali na ngamu. Mais ya koloba siko. Oya kufande o abo moinde siko ba bolela mutu. No tenga na wena mosi na maison mais. Mais moi sinon Angèle. Mais makambo Angèle za likambo ya ngana Angèle. Bo ba rimer, ça solo za ba rimer te. Ezala ya solo. Ezala lokuta. Soki na lovaka yo beto vivre na. Eza biso mibale. Mais mara ndenge je vivre bi mara tronde. Ah, senge batu ndeba. Papa na kola bandako ba ba kutu. Ezala mutu aya kanginga na liboko ba kuti biso na Angèle to vandi. Ou beto lali na Angèle ekuta biso. Yo yebini, yo mona na Angèle déjà. Non ka gaba balo bisko. Encore yo ngana na yo pekso ko yo ka batu te. Oh. Nous n'avons pas besoin de yoga battu, yoga battu, belé. On va gagner. Et ça, on a banga mututé. Faut venir. Mutati n'angate na drague. Moi si mutati n'angate na sala. C'est pareil. Voilà qui n'angate. Na maman. Oza petit nanga oui. Ayo boy go za petit nanga. Na maman ni te boss go yes go chéri nanga. Parce qu'on a net au sara chéri wa. On comprend nango sigo moni. Ah, monia do yosgo mbandangeni. Ah, toke na ngosi. Asoko ozana bulo linganga. Kasi toke na ndeko comment. Et ça normal avec hier j'aimais Rose, on est en train de parler lui c'est il y a 2 mois de Katanga ba kaya pa na pala ya vraiment. On comprendre. Siko soki mutu siko moni. Ah, ta pe poto elle nga bilamba. Siko muta olobani. Konga ba kutone super na ngata. Voilà. Oh, mais eko ça la pere mutu so ko yape. Alala ke pana mais pire yo jote na tongo kotika te ndeko abima salité l'accès salle de bain ce qu'on a salle de bain là mutu musu pa ko yoga oh ça la salle de bain qu'est-ce qu'il va dire John out très bien à la maison. Ah gloire tande ko toki singa ona toki na auto et c'est normal ya j'aime to ba to ka gloire na mon netu atindi et pas nani pour question poser c'est la makambo pour insister to question ndi atindi yo. Ah, yesolo. Ah, Gloria. Oza boye. Na découvrir poye parti no mo bona e bati. Toki. Na ebiso na bando bonga mana. Et ça normal. Et ça normal. Et ça normal en septembre to ba featuring les en 4 so ya jama sel biso. Ba featuring naza 3 featuring. Nani. Blaise Boula, JDT, ya Jackie, na déplique. Na déplique pour mania. Pourquoi ba choix na misato pour toi taper na maison mère? Ba choix na en fait na ngai ka na représenter ba Banzela na Tambola. Donc pondération 8 par Blaise Boula, les marquis par JDT et maison mère par déplique. Déplique a répondu où est Ranson? De maison mère en fait, maison mère ils a déjà orchestre OK. Sur aux anakati ma permettra mon toyer mati. Siko na talaike na parmi batu oyo bazaki na kati o emsuto yemba ki pena na noté na ye et le roman to cap peut to beta nzoto. Parce qu'on a la disponible. Parce que air na kotaki chant na yo ki on mayo ba o banja dépliquer. Na bengi epé aye to kesiko pour na linga na sana mo diversité mo banzela quoi na nzembo na zayi bena esprit que so ina nzembo nanga et na bengi ya Jackie na continue esprit na toi featuring Jackie pas karatate na continue esprit que Jackie a aimé j'aime mais et si mite pas Jackie blonde tout yemba featuring na ko muntu o ayara na ko compter te que ya Jackie te ezanga
pour ya Jackie pe asala featuring na bato mususu so na bando compter que bon na po simba pour ya Jackie a invité mabi mais na que il a apporté en plus pour ayembi yango nanu ayembi yango pena na ndenge ki a petit moko chaye poids bolela bolingo to boyembeli na ya Jackie na ko yembi sense mwande bolingo ti wala mukonzi bina ya so do yemba bolingo pena lelisaka. Les gens disent que JDT c'est pas facile. JDT ça va bon à taper sur ton geste, tu es bikero, que c'est rendez-vous dans 10 heures, pour tenir 20 heures. On est beaucoup plus pas popi. Ouais mais c'est vrai. Bon, on a habitué bien sûr que ya Jackie a ça là mais et ça la rappelle ayebi que oli kambwale qui na ebe na ya parler. Ayaki est anen. Il était ya Jackie ça le kambwa RT mais ça ya salaki. Salaki tout ça dit clip. Tout est prêt voilà mais ayemi benana vraiment bateau nyonso na bengaki bayembi pena na mutema moko oyo sentir que ya malamu JDT ayembi pena sentir que moko na ah osali na ke roi bena ke moto bomona kinga na yena victoire azalaka na yembanda na yote azamu bali ya s'il te plaît chérie ezali ndenge okanisite na kendaki kozwa minervala balekio sokolingi présentation moker na kosala sa problème kokaniselanga mabete ishilelo bonkono eza na besoin ya visa te pour rejoindre nzoto moto souci na bengi yo po ya ko découvrir ba sentiment na lonana ya Jackie. Voilà ya Jackie. Il y a Blaise Coquelette. Il y a ciel. Vous avez pas bolingo. Bolingo mais na ya ciel to keba bolingo moko boye mais o sentir na ndenge te album on il faut ka ebima. Faut que ebima c'est ça yamba babi mususu tango la mso benga Blaise bula atuni wera oyemba. So wera oyemba na oyemba te. Non. Makamwa na éviter bato parce que et ndé na yokaka pour me mbala liboso bonga na yamba titina vraiment je me rappelle titina son akosa à répondre na skaza na poto alela kabia il sale pas ça mon wera na Blaise ba kuma na niveau ba kuma na TV ba tabi ka Blaise bona wera ba solo la raté ko yo disque o ya yo wera yamba Blaise bona musu ba moi la musu te ba na poto non wana erna so na solo na mutu net na solo la gina de pic na ndé na bisoti ayebi pete ke mutu ni na oyemba il a la relation mais depuis que vous avez liboso quartier album ça na profité to yembeli nzembo na to yembeli yango Angèle Moussoaï bo yembeli Angèle Moussoaï ouais ça neti yo na depuis que bo yembeli Angèle Moussoaï magizembe mère nzembo ya bandenge ouais oza bena nzembo ya Blaise Boula na yembeli pe mtunanga de Paul Koussa na Serge bon mère yembeli nzembo comme nanan to ba ko yembeli mère na disque pe yembeli nanan album bi masala effort za ben album comme titre mère za nzembo sala effort te na yebi déjà bo yembeli na JDT o ya mère za titre oh yo gaga album yo mo tela ba titre ebima OK na yembi bena ba na yembi na Blaise Boula to yembi de Paul Serge Lima na ya Jackie Irchilov na Suisse wana 3 featuring voilà homme Tigali na yembi na ba musicien na musicien na yo ouais et là on a siko pesa biso na ba siko leka te oh na banzembo belé là donc voilà na yembi na zuka ba intelligence ba chemin on sur na lekaki na yebi que bato ba comprendre quand même mingi oza ikati na ce qu'on a vu ça on a quatre album mais tozaka na rumba na biso voilà zaka bomba na rumba na biso on a septembre ce sera le marché ils ont marché à combien de génériques non générique on a un générique pe on ne pas balinga bolingo trop ba ko générique te ça style na biso za mingi faut moi c'est beneza là il y a un truc à générique. Oui, raton dit ma coffee avec coffee na rumba c'est bon quoi. Le rapport ba wa bata wengi boza chaud donc faut follow mide na rumba c'est bon. Tu vois reconnaître que ba bata ba wengi boza trop chaud bolingo mo muke. Ba générique on peut comment mususu mo na mutu ya rumba mais abeti générique kangi mutu peut to tchaka ke générique moi Jackie banzembo na e kanga ba générique na e to karango. Et ça ka likambu ya mutu mais moi sincèrement s'il faut que kopona na préférer nzembo nanga et si ma générique pour générer ça va animateur malgré tout tchaga maye le bonabo mais na reprofiter na carrière na ki banzembo et si ma générique sincèrement obi c'est le mo nzea bakalabo suti na ngazane
Oui, c'est l'eau, mon monnaie, ben, c'est ba kala. Ah ouais. Au fait qu'il en est, on dirait Simbité. Vraiment bon prince. Et Simbité. Juste Kolobate. Mouta bien. Mouta ba expliquer. Ah, Mouta ba poche maza. Te, oh bongo il faut na corrompre pour andima. Te. Moi pesa ma artiste. Te, zana expliquer. Nga moni ngasko nga kinana clair. Gloria comme je suis là, j'ai pas de producteur. Je vis seul. Tu vois, j'ai pas de producteur. Producteur azati. Batuma bim album nanga. Eza ba yaya ba massa ba leki o ba linganga. O ba sepela na voix nanga ba lingate na limwa. Neti ba fule no kisu ba Patrick Pete ba Merle Matangi ba Serge Kadilo ba Mena Kaluchi. Eza randeli. Aje menini lisusu. Te yaya nena za pina bo ifuna ke studio. Et c'est combien de séances? 15 séances. Ba tchétché ba sangisi ma ba ki ba futi 15 séances. Na kena yemi. To comme une étape nous va fouler le kiss. J'aime nini les sous. Pour yebena na tungi. Ça pour yebena bena ça va président d'honneur dans l'orchestre quartier. On prend le lot ndenge nini j'aime bon mango nini. Te venez na za na si boye senga ba clip. Combien? Les gars côté tel. Donc album nanga bango ba to produire. Donc tina minito. Et ça bango ngati. Ce qu'on moni VO, et on a bien ça bena VO. Financièrement et nazara na moi qui kota ina tasiko bah là on a tcha on a promo na yebi mutu ça on a un peu bête réflexion nanga mais je me suis dit ça c'est moi na tambola selon bo sunanga selon ba façon na natali là rwana pour ba promo na mona kana ba chaîne na ba tchaka na bango mona ba tché na bango ba musique ba nigérien ba tché na bango ya ba camerounais mais ya biso pour leka il faut lier ça bango na éviter so batini na bango na western nyobe na monogram bango ba tchaka bango na yeba te so bango na tout monde ba za brancher bende ils ont atta le comme na boîte mon ba DJ to mona pour ba mona za brancher fois tchaka mais c'est la bataliban au côté bena bo sandi bena ya bino em sunan nga na bunda kana faux perche taligara atilaro to si ça ne disque bon to bundela nyonso au lieu aussi ça va aussi ça au côté yebi makate ka yo pe mto tunsanga bo rango so umile ngai. Mais oui, hors caméra, c'est beau ça. Et vous me l'avez on comprend, Siko, Yangosko, et c'est là qui, et c'est lui, Siko, Naïbi, Ozana, au Chapoit, Frank Stemai, Zana, au Chapoit, Nebo, les Singapore, Poit. Au Chapoit, il faut déjà se préparer dans la spiritualité. Mais déjà, attends, il faut déjà. Côté spirituel là zabino qui spiritualité on besoin on a angle ni kama ya mazara yusko kindane na poto ayo za magie blanche spiritualité e ba lo moni Yesu o so lingo so parole moni Yesu era avant ce apôtre avant kenda isi bombo tikala ao na routine de la bino esprit saint pour appeler ça va fortifier bango ba banda roté ya siko moni spiritualité en banda la wana yango na sana ngoto na musique na bino oh yo spiritualité yo ke nango yango wana yo sambela oh nga catholique galigan hein biso za ba catholique galigan nini ah kasi renseigne tout sur lingi église c'est ça na lemba catholique galigan voilà boatande ni ona non tout la takabo yo gloire tout la tout la tande ko ba na ndemo kana mosengo ouais bah aza diriger te bango baza. Bah, en fait, c'est quoi? C'est des prêtres qui se marient, de congrégation. Ah? La porte babalara. Eh bah, kuna bena biso sango à moi sinaba. Est-ce que tu savais là? Na prière kuna. Banam ko. Na santé maté bien. Ça fait un bon moment. Mais er mopé na kendaka nanga les soupé bah dimanche je sais pas il y a pasteur Wano. Tozan l'église mi balé. Tenga ka côté na yo ka kombo Yesu. Père spirituel des anan. Père Alexis. Père Alexis. Les pères spirituels na. Na Galigan. Nga aza mwana er mopé ba basango na nga ba frère jésuite frère Joséphine de Kinzambi po na mwana bango za pe msusu mikolo yo mon enfant boy na bon moi c'est ça catholique papa wa Roma voilà papa Roma catholique aza mon église catholique asa mela kuna bango basango na bango bala et j'ai même si ka konga soko téléphone ko finga fo bosko to e ba yo pour en ba gérana tu trouves pas qu'il y a une vraie place nezate pas musique ka konga da yo ke loko yo bangi belé au fingo boya bato na rêver parce qu'on va le roi c'est lorsqu'on rêver qu'il fallait zéro roté ce que yo rêve na zéro roté pas nous gloire donc c'est le rêve
Tu n'as pas dit marambo c'est le arrivé. Arrivé nini talaka mukolo ni tsele arrivé emso alobaka ba oyo amona ke na ndenge na ye vérité na ye yango wana c'est le amichake ya za défenseur ya makambo ya wenge tu vois ya wenge ni po boya na we ko tsanga terrain moko terrain les avait un peu glissant mais nandimi te que c'est le azara fou il y a des trucs emsusu et aza genre bateau OK on a comme un défaut na ezani défaut na eza bon c'est mon gars bref aza direct et yango likamsu pe sengate ko loba na télé c'est le alobara et mabe na yeko sala ngwana mais il y a des trucs pe na lobité sur nous sur Yanson était mais ezana makamusu c'est le alobara na télé na sala so na télé il a raison. Mais il y a la vérité où il va à la télé. Le problème c'est juste ça. Biso Congolais, tout pour nani, tout ça on a besoin de yoga na matoi. Parce que c'est le pour ni sara biso te bo yoga nini. Yé alobara bino kuna bo pona ya bien na malamu besoin. Nazo côté l'été pour bi matin netri bateau au c'est le fingara. Ma pe na linga ba on te bono mais je sens que na santaki azaka muta pour les azape na mabena ye. Mais ce qu'on m'a bien on a rôle bara c'est de la salle qui mungala nae alobaka neti ngabo na ko pona na alobani na yebisa mutadi kasuni te oyo emsusu pe mwana na yesu kayoki akomona ngoma beso ina kena on a nga artiste batu ba ko normal mais il a des enfants azala bona tu vois un peu juste histoire ya ko kabola makamona kama sinde mo tu comprends ça na suka bo appelle matanka même ici africain vraiment tabo père de mais bam so mobinga no nzeba misa kombo ba complexé tant to kufelara to mona te que comme kama Côte d'Ivoire mais bino nzeko boko mo welela wa bingamu aizanga azamo nanga o ya binga albiba inspiraka nangai to ke matanga o kuna bilio ya te pa osana photo la mission na te mais bino to kufelara awa to mona te comme apala msu papa mbe comme problème ba to nyonso mais on n'a pas vu apala wa papa ma mission mota Côte d'Ivoire à Salanzembo à ça pour na mission ma kufina Congo les gens disent que le mission congolais moi complexe ça doit tableau par rapport à les du Arafat. Je sais pas, nayoka que papa sera kufa na Côte d'Ivoire ba. Je dis à part papa Wemba. À Paris. Papa maka muta kufa te ba MCB Congo ba kufa. Bon, Mususu. Net makambo ya Didi Arafat, na somo na beaucoup plus ezana net. Mutu na yo bi net ezaka mutu na sentiment na ya vane na parler na téléphone na ye a koma oyo et zotinda ye. Na mise batu ba réclamer nan que ye ba on de beyan toi na banze mo musabila salinzembo salenzembo ba bila te na net bill je sais que ce hôtel Arafat on dit à s'inspirer trop na bill là on sait tu vois comme ma photo sur la photo na Arafat quelque part wana net na bill na kozango normal déjà muta kufi matanga ba pona esu mutu te mutu nous sommes qui touché ago salela ye mais ce comme bende na mutu o azo salela ya komisa ngo neti awelela ngo neti a monopoliser matanga wana yo ke matanga na kende ninga kuna na to yebanite nini boina boya ya na keka bona ko kenda nga na nemo mena mona ogana suika avion na somitike ba mbongo ngo lina bimisa na sala promo ata yo mona Arafat mo sika za sepelateur a mona ke jema sambrier voilà ça promo na la wana babi voilà ça ga geto regretter jeune frère surtout à Kofi na ba âge moko yo na vous en avez caraba combien il y a jamais posé un âge ni na ibano le il y a 33 ans il y a un âge il y a âge né à 33 ans so de botama papa mon maman mon biloko za ya bina tinyo na coin so mamu so na suka na beche go on a âge ni nga nazana 40 et quelques tout moi 5 ans âge mon âge Jackie ah on t'a bien na binga ki ya ba boza de ba 50 ba 48 attends la bombe boza ba 48 non 48 ok na musique 45 non même pas j'aime j'ai mon kit non comme j'ai ba les peu non j'ai 43 ans 43 ans ok 43 ans ça pour arriver à la fin tu étais en Europe tu fais ton frère bazom sabanzembo donc on est ba jeune ba leki nao ba collègue nao tu disais quoi ba o ba bimisi ba mso za bon génération encore bon ça ba âge encore tant on ba bimisi ba biloko tu te dis quoi pour la RDC so ta rafa danzima ki bino
anzema ki Congo bino entre bino na bino ka ba Congolais zo mona bande kuna yo zaki na poto ota bande ba musa ba biloko zo mi lobela nini tena lo baka que ils ont ça là non bien pour relève les assurer tu vois le roi nani ba misaki belé mutuno sepela ki na mtemba bimisaki Fabregas bimisaki il y avait fallu aussi il y avait comment ça s'appelle binafilé ba bimisi ya ouais nazoga album na bango so beta ça va il a fallu nazoyoka Fabregas c'est bon Fabregas nazoka nzemone o ya épave nazoka nzemone épave qui jeune frère au lobby ou à Otagi pa binafilé voilà mon choix nazo kango surtout batamoto hein on trop na batamoto hein ils ont beta bena sori o le kango yo kango trop comment nani so so abimisi o na yo ki nzembo pe ya faire ya d'habitude sur l'album déjà le meilleure chemise linganze mwana la meilleure chemise linganze mwana bena makasi le bateau nous se presque abimisi awa na yo kana ngai et je me sommes prêts à arriver à la faire aux Yaya sur hôtel balé qui le cause à la très douba royoka yo par rapport c'est la famille ma be ko koma mesoki Yaya le bilan sur koyoka aux Yaya na ba on a âge parce que sur na ba 40 quelques ba on ba na ba 30 quelques non je parle de Fabregas et Déplique Fabregas Déplique na mundibu mais ce que guerre eza makasi eza Fabregas na Déplique oyeba ki na maison mère ba mère ami nzembo wana oyeba ki asuka bosa featuring yo Déplique Fabregas na kati baza baleki na yo baza ba collègue na yo guerre comme il le a au Pessimbo Amboy depuis que ba yo kate parce que Fabregas atonga kaya lo baraboye boye ça tongi les sous atonga kaya déjà yo karango te na lobby ko tonga les sous na sens que na mona mission moko ya fali aloba na ndenge batonga kiye que Fabrice atonga kiye asenge pardon et Fabrice asenga kiye pardon et na tala que mission moko Fabrice akoma mumpe yango moni e olobi que depuis alobi Fabrice atongi ye yango olobi atongi les sous po voilà aloba akoma mumpe donc je parle par rapport à dire de Fabrice de plique Fabrice a souvent na $300 moi ba pas bimisa on a mis soit ba tous les sous tant que oza yaya depuis qu'azana na $300 ngazong c'est la Fabregas pa ida qui ne loro mob tant que oza yaya na bango okolo bana Déplique nini pour vendre na maison mais risika moko ozaka na bobaza balek ba benga ko ka ya j'aime après ça ko ba respect un mot à dire na Fabregas na Déplique je pense là msusu yo ba royo kata bon na elo non ko loba mingi zanini et au salanga passe na pesa vie na ngana minute soki bango mibale ba sala on esprit à baisse et soit baisse ça mais c'est ba guerre voilà donc so ba sala on esprit à baisse na ko loba boy bango mibale ba nde to sa na maison mère bazaki neti ba deux proches moko boy au moment la preuve Fabrice alongwa maison mère ngambu na ye ya kolongela ta Déplique et quoi la Déplique ça c'est vrai quoi ya pena Déplique et bima pena no orchestre net que Déplique ayeba ki vérité que Fabregas ça okima po ba yeba ki meilleur pote na ye ezayi ko sanko ko sungana soki sous Déplique akendaki vers Fabregas ayebi pona ni na kenda ayaki pa na ngate et pas héritier et pas tadete et pas mielte sous ayeba ki pire nga makasi na ndenge mo Fabrice et à Fabrice parce que moto asunga moto alobagati on eza ye na nzambe na kolinga te na loba mingi po e ko froisser ba moto entre bango na mito to lukaka ke bango mibale bakotsa kimia pour fa c'est vrai to beta orchestre moko mais en dehors orchestre tout le monde en a peine trop mais avec Déplique je sais que des fois par rapport à un album nanga Kazagoya et je sais ça en gêne Déplique à la problématique mais à un caractère comme Déplique à l'ingate va tout là c'est Déplique Déplique sur tout le monde vraiment beau ça n'a oh yaya mais Déplique caractère on a pas au même moment tu vois donc il faut d'ailleurs que c'est ton frère c'est ton pote à salaki mabe tout entre guillemets et ça la yopé muto salaki mabe donc boza vraiment ka avouer à koyokana boza na bana na bino bazotala makambo sala ndenge bo finga sous moi na Fabregas alinga o makasi ke boya o décevoir
Moi, on a déplique M sous des fois. M sous moi, on a déplique ma casse. So yo fingaï, o décevoir de moi nanana. Donc vous avez porte, faut chakara nasi. Vraiment, ils ont gardé dans les faut bâtir nasi pour na mon aïe logo na koulu ba penate mais bâtir nasi. Et si nous sommes arrivés à la fin, quelques dédicaces pour tout comme vraiment nasi. Dédicace. Na pesimbote na petit na Niclette Lele. Zolo zolo bien na pesimbote. Na pesimbote na Patrick Pété, Merlin Matangi, Olivier Moukoko, sans toi c'est la Kata. Na pesimbote na et pas ya Star Rose, Trésor la Tortue. Na pesimbote na et pas ya Mena Kaluji, Olivier Pelanko, Ben Wayeki, François Kabundi na Canada, côté Bozali, Mbote Yatro, Petit Nanga Charlie Mouyumbu, le mannequin d'Angola, Angola, Ouana Panza Jepo, tout ça, Ouana en janvier, février. Je sais bien, il y a un Pour ton ami, non? Pour ton ami, je suis Pour ta canne, votre canne Angola. Mais ceux qui vous ont bêta carré, qui ont salabé, il faut qu'on vous bêta. Tu as comme pour ton ami. Voilà. Oui, il y a linga kama kama na talani tin. Oui, il y a souvenir na nga bina bien na sepela nango. Na kenda voyage moto na obita conseil na bandu fi. Na donc je te dis na sepela nango na niveau moko mais mutu muso emso na minute wana so bachaki to de concert na Kande ba bisa meso bozara so abika concert bandu ba mso bakini. Tenga so le lango na niveau moko mbali boso pena na mona région pénale, région nabiso pénale. C'est quoi l'occasion, c'est qu'on a kina. Au moins niveau, tel que marquant. Mais quand ça rappelle nous les moussous na kina, na pays Europe na mais etikalanga na mututé. Ok, le samedi passé, Aurélie a mis Sibaïlo avec Angola, l'artiste est ready. Azan Angola, un groupe Mobimba. Nous sommes arrivés à la fin. Merci avec Gauthier Mascotte et l'homme idéal ingénieur de banque. Merci à Willy Moucheli, déjà dans la Mabélé avec force. Il y a Willy Moucheli, le véritable codeur. Ma mère Méline Zemba, tous peuple à métaux dans la Mabélé. Il y a Sylvie, mes respects à toi, désolé, mon agent privé. Je peux dire hommage, na mon gars, nous avons hommage à Rafati, au salut hommage. Bon, on a yébi Rafati. On a yébi. On a voité, et bon, embâté. Ah, yébi nga. Ah, mais après, mais vous savez, il m'a bête. Donc, après, Kanangi, je me souviens. Yo, Embeli, moi, c'est bon, c'est bien. Embeli, Basli, Banarata, dit qu'il manque. Merci beaucoup à. Online. Donc, il y a un beau salut là. Kayo, pour la santé, Embeli, moi, c'est mon quand je vais me faire. Surtout que moi, c'est mon so, Embeli, nga, salut à des rafades d'Inzembo Kalelo. Tu as 4 albums, là, on a Embeli combien de filles attends? Basi na Yonde. Est-ce que vous avez dit que Makabo Zoloba, on a ya Moninga. Ah, ya Moninga. Moninga confirme, vraiment confirmer que ya Moninga. C'est moi. Ya Moninga. C'est moi, qui m'a bien. Ya Moninga. Ok, ma bien. Ya Moninga journaliste. Gloria, Nazaya na yo. Yo moko boti na grâce à lui. Yo moko. Gloria, Nazaya na yo. Hein? Na maman. Nazaya na oui ou non? Na âge nam. Oui, na âge oui. Oui, bien, tu me dois du respect. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à Tonton Lusang, je te salue. Merci à Guigui Bokole de mon partage respect à toi. Merci avec Cap Skinkela, Mazen Zongo, Alfred de Boyimbo. T'es blog au Lingangati. Tu clôturer Gabana. T'es. J'ai un glow à Lingangati. T'es. Bon, moi, comme on est, j'ai mis glow au Lingangati. Oui, mais qui n'a pas bien. C'est Franco Segati. Kangana. Nous sommes arrivés à la fin. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.